Zamboka ke ndenge tokomi boeza pona ye et drapeau o ya malheur yango na siko bato balingi bazongisa na top no dize masuki tika na subila oh na subila ngoti ma oh do subila ngo asubila na subila ngo oyo bana botala te eloko atata basubela ngo oh 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 bandeko likambo kokamwa makambo kokamwa asubeli elamba oyo ya Zaire pamba wana okozongisa jamais moto ya souffra bato bokende kotia eloko ya bongo mpona bato keno bakomisa ngo lokola mode jamais je peux pas tolérer ça mais pourquoi olataki yango pour salir yango ou bien pour mais nalati yango na sens ya bien te est ce que bango balataka yango boye bango moko est ce que balataka bango balataka yango na ndenge etelema boye ya flambo drapeau wana nga nayebi yango nga na osalisaki yango yo moko boye ozwelaki yango boye nalobi na usine yango ezasi nabi na usine epa bazosalelaka bango yango basala yango ndenge wana donc apampamba oyo donc eza idéologie ya mabe bozozongisa yudas eza pasi mingi omoi ndenge ndikozonga bela kotuma nini na me nayebi te ya maloba omboka ya bino ba commentaire nayebi te so bobana le kamunde kozonga bela lobi ke mboka zanga na pasi malheur ya mboka na biso uta na drapeau wana bango bani kozongisa yango bo nayebi te merci nayebi te ndikozonga bela nino kono bapona le kama indépendance comme na suka un petit mot pour indépendance en mboka de 61 ans ya indépendance. Alors 61 ans ya indépendance à Congo jusque là tous dans la misère Fachi aye pour apesa biso esengo. Peut-être na deuxième mandat ya Fachi d'être aussi pour l'indépendance ya bien. Si vous êtes sous na 2 ans tout se pela na Fachi na mandat oyo mais na mandat ya mi balé tant congolais vraiment à cause place na ye oyo ya ba congolais oyo ezalaki ke soko ke na Bénin ou bien ok na Côte d'Ivoire ou bien ok na Kenya ba biso Zaïrois oza vraiment fier. Mais lelo oyo na kombo ya congolais ndenge toza nango boye ezaka susu na lokumu te indépendance yango zomona ke mutu asepeli kaka na ndako na ye mais liboso ezalaki ozoka banzembo ezobeta na bandako bozobina mais oyo ezaka kaka symbole kaka ya jour mais eloko nini esala ndenge wana kelenge na indépendance esila peuple congolais boye eloko nini esala ndenge wana le 17 mai 1997 donc abila koti mauvais jour nalingaka kokanisa jour wana te banda jour wana mon pays a été détruit banda jour wana bato bakufa na sima ya date wana baleki même bapapa na biso oyo bakataka bango maboko mpona moyibi ya babelge na caoutchouc eleki même génocide ya Rwanda ya 1994 bato oyo bakufi après le 17 mai 1997 yango nengaki naloba na ndeko Francis Kalombo ameka kolave ya boyi mama aboyi poza kasavubu aboyi yango ndenge osangana ta boyi mabe soki vraiment aza professeur ya solo ameka kolave langue na ye parce que ndenge président Kasavubu atikilaka mboko oyo eza ndenge Fachi akotikango na kimia na makambo tu na mbongo na kesa leta na mbongo makambo tu yango zomona sikoyo ke justice na biso ekomi vraiment en action ya kokanga bato bozela soki batata ponyo akoti na makala nde bokomona bambongo ndenge tokorécupérer yango ye basénateur déjà baboyi keyake na justice basénateur baboyaki tolandi yango en direct babiki yakokende na justice te ayebi eloko te masuki eza de sorte bon to comprendre ke baboyaki yango mpo bayebi ke bango tu baza basénateur bango tu baza bakata masolo na so bakangi batata ponyo ekesengaki baluka bango tu bakanga mpe bango tu yango basineki keyakende te bon yo na yebi soki esili te bazobundana dossier mosusu ekobima susu aza soki na 111 millions ya dossier mosusu lisusu wana mpe bakopekisa bakanga ye
akokanga mais puis dosone koya et puis ba sénateur wana bazana mokonzi na bango tango mokonzi akobeta liboko na mesa ti bakolâche awa wapona koinstalle gouvernement ya Faci ba papa Molière batu nyonso wana bandeko léger baboyaki mais tango Faci abetaki kaka na mesa boye bango tout bakendaki kotya linzaka kobanga te eza politique eza kaka mutu soki azokata mwasi liboso akobanda kodenda likolo apres oyoka tia wana eza kaka basebene ava nzembo ezala bien. Merci chers amis internautes okomi na suka émission na biso tobai tozwa eta mingi te puski aza makambo ebele ya kosala nte soki oza moya koloba suka mpona peuple congolais mpo tokomi na suka ya émission peuple congolais bozala kaka toujours na confiance ya président Faci malgré toza baekolo moko na bafaci te nga aza muyombe muswahili muluba muyaka mongo bikolo nyonso oyo ya Congo oyo eza kaka moto aza congolais botala susu likambo oyo te oyo ya mangwele namonaki muzombo azodisikite makambo ya Congo me nga nayebi ye aza na mangwele to baza kaka lokola banyoka longo lokola basame mangwana baza na mangwele passeport ya bazairwa mais baza bangolais lelo soki bakufi bakenda kokunda bango na mboka na bango lelo mpe so balingi batonga bakenda kokunda na bangola na bango kuna donc nous avons vraiment un beau pays to soutenir Faci bomoni na 30 juin ndenge a célébraki journée ya 30 juin na prière donc Congo eza na maboko ya Nzambe bino pe botia Faci na maboko ya Nzambe parce que Faci azo vivre na difficulté na ebisi bino Faci oui Faci aza lokola ndeke na kati ya zala na ba fourmi bazo soye sikoyo mais lokola kaka zala mapapu l'air moko apimbwe mais soki apimbwe après oya kozonga kaka na zala wana bazo soye azosala na bato ya FCC azosala na bato ya INC azosala na bakongolais ya mitema mabe lokola babokechu baodombo ça ce n'est pas kobunda mboka wana eza kobunda mboka te makambo ozosalama ya bien te na mboka soki osala ya bien bakondima te non il faut pas proposer solution tango yozofinga pesa solution ozoloba siko ezani il faut pesa solution que non lokola eza boye sala boye ou il faut bakanga minoko na bango bazela 5 ans bongo baya muyibi mususu ya mutu na bango basupportaka alobaka aza président ya République ya Congo président ya Facebook Fayulu oyebi kazwaka mbongo ya ba député mais c'est normal à député non asa député te bongo azwa mbongo ya alobaka aza président bongo azwa mbongo kwana siko yebisanga avivaka na nini et puis casquette ya Fayulu lelo toza le 1er juillet 2021 bino bato bootala biso na vie du public bino d'après bino casquette ya Fayulu ezani eza ya opposition alingi kolakisa ki opposant te jour bakoloba kaka babengisa ba opposant nyonso po basolola bokomona ya koya po aza président te po soki aye te après ntango bakoloba mokonzi moko ya opposition azala ndenge bazalaki na Genève bokomona ya kotikala nsima toute façon aza na ye congolais te likambo bakosala awa ya congolité masuki azoloba bokomona baprêtre baopakata mbango. Salut à toi Bosale manga dommage beaucoup mokote ebele na retard pour que tozolibere ezokomabe aza makambo ebele ya kosala. Salut à toi William Wills, merci beaucoup, merci bambote na yo Aningatari bambote na yo donc bino tout bozali bambote na bino qui encore Henri Papa na kati ya Allemagne bambote na yo donc voilà bino tout bozola na biso na nzela ya vie du public nzama pambola bino voilà quoi bambote na bino tout bozola na biso mbote na ba oyo 2-3 personnes pesa mbote pour na to libérer yo pour comme j'ai 17h48 donc il faut tout libérer on a 45 ouais tu y moi 3 minutes. Alors mbote mingi na Willy Musheni papa social Kondi ya Mboka mbote na Florence Bandu mwasi ya Ado Panzu na leki na bino Rachel Mafuta na Orlando kuna na State master na ngai sponsor légal ya l'Enus de Star congolaise Emma Zalo mobali ya Brigitte Kazola beau-frère ya Egelva na petite na ngai propre premier ministre
Marie-Laure Mwaka Mabele électrique et na pesi sous mère à palais cheval et blanc cheval sans tache babizou Tabou Fatou top modèle ma petite propre et Julia de Luxembourg moi c'est à Popcorn Ngoma maman na la petite Juliana Deyo Grace Mozungu Nakati ya Bella et honorable Pacho Panda Nakati ya Bakine la peso basalam honorable Jekoko Mulumba et général Silvano Kasongo kaka nengo toyokanaki bongo kaka akoboka na mindele baba to sakita kangina mindele na pona confirma kondiati mutukadiati kweno ano kwe formaka yo kaka na oyebiso kaka osoki komba taba abimeli na braza po kota na oyebisa yo kolia ye wana penza donc tokotikila bango te bakota nzela baza ye donc yo komoteka ba pa génération na koteka bango balobaki ke bakokende Kongo te eza te ke yo bokotelaka na Kazangulu après boke bo staffe bozongi na koteka bino soki bosala komba bo proposer makambo ya solo bazana bino ozomona. Merci beaucoup chers amis internautes, c'était votre émission Avis du public. Oyo est encore premier épisode. On va continuer deuxième épisode pour Bino matin parce que nous avons ma makambo ebele roloba. Ayebi vraiment ebele via temps bobi que tous en apporter makambo ebele. Après si nous bambote ebele donc BBC Taylor Vanam na kata Lyon bambote na yo to zelara toujours le quête moi si sembe to zela yango. Ma femme super en Italie le Bréchéri na Lyon ba mbote na epai ozali vieux rappel sur bambote ebele donc avocat bilele vraiment ba featuring la bino tout bosali liba la Facebook bolinga Facebook na BBC Taylor Vanam tokos vraiment bambote na yo epai ozali avocat bilele elamba toujours bambote na epai ozali bino tout dîner masuka linga bino mingi Washington grand pays bambote na yo colonel Freddy Lumbona dio na kata aigle na bosanote bambote ebele bana Lausanne tout na pesino bambote Sebindo Mbasi bambote na yo le maréchal Rivenkono le nouveau pape de la religion qui tendi vraiment lelo le premier bambote na yo lelo mausolée et bani kotonga leo na kini vraiment bambote na yo j'espère tout le monde ani bongo na prochain épisode de l'émission on va retrouver le matin à 2h30 pour beaucoup de côté en retard mais tout comme na souka vraiment tout le monde ani bongo na prochain épisode au revoir. Bazaki combien 100